maman bandit donc puis ça tend toujours en forme dans le bel trop on santé même même si malade empêché ngai mais nzamba sungi tozali quoi na les cas songo ça makambo qui kitoko na bo santé papa nga moko donc na bien ko père mais ta que vinanga donc vinanga mokalin donc tu vois salam maman chote pigeon na Londres talaka ka ibame ya nzambe oleki kitoko bope mangonde na bino quoi donc musande salement vous les bêtes qui m'embula mambo beba qui m'ont kemanyo c'est normal bana ma bayaki ils aka ba ke ba parler na biso na leka so ça mouvement to ça musane ezalaka ma nous boyebi ka ningi ezali donc mingi olbati na oka munguna moko ngazonga groupe na ngana autoriser ngo tsenga na boya ngo mabe ave soki osola na ebisa munguna nga limite magwambi nga boyi soko aye akuta na ngai azali bande apesa tango po ayaki asaki ba venture meza ayeti donc biso tozaka bato aka bamisa ya kokomande mutu moko te donc azali esika azali to ameki akutana magwambi nazali na mafambo omonaka non makambo nde eza kwa donc mingi oloba te na bosa te ve na nga moko shala kopiana malulu fifi piana babeti piana kijabron donc maman na moi abotanga motema donc maman tete donc mafuta kateri Esther Lombe la famille Lombe ma famille mbinga na ngino mingi ya binga ngwana donc 27 toujours na jali quoi ve na nga moko maman Charlotte pigeon à Londres ye moko ya Nzambe Ibrahim I love you so much donc je vous aime beaucoup vraiment bon suite merci ciao.